Bon, kobanga nga pona eza boye. OK. Nga na okende na Belgique. OK. Nazui kolela ya communauté o nyonso to batiaki signature na kati ya pétition. Nazui na plainte na nga. Nazui na ba vidéo o ya ba mama o bayaka na kombo na ekoluka nga po bazaka mo ebele ba mama minene penza minene o bazape ba koko. Nazui pe na batu oyo nazape na ba image nyonso to o ya bato bafinga ka batu na réseaux sociaux na kombo na ye. Siko tant nga na motiver yo que de porter plainte. Et nous on déjà que nga na plainte parce que nga na ko motiver tout OK porter plainte te songa mona na plainte té côté na comprendre té baka mama konga zaki non na plainte ta porter non naza na dossier tout complet nga nde bo mona nga naza na dossier tout complet mais sous na bina chez dossier wana na ba cause musu eza na kati ba koye bango parce qu'il y a beaucoup de surprises dans mon dossier. Naso nazaka na Belgique papa na ngande to sa live boy so nazaka mboka moko na Mbolina nde makambo ese salama ndesi bomona biso to l'équipe tribunal toke samba ou ata commissariat pamba to betinga ne garde à vue to bandi ko samba na kati ya commissariat evida o beto bengami na kombo ya abengami na kombo ya evi azande bombe ya retardement na vie ya Mbolina soki ayebite donc nga na seka bango tomba yaka papa evi kikuli mobala libala na seka bango parce que bango baza bato ba rappela bato makambu mais ba rappeler na mami na bango ke mais bon frère na biso o papi na biso o papa evi mais au finga yet même apa mindele ngana na plate ya Karine en France même eux-mêmes le français pour bolongo la dossier na France et que na mboka neti Belgique c'est coûteux. Ils vont pas le faire mais les losoko occasion salami ke aye na territoire français on li kambumo ke kwelelié et ça dit que à se retrouver un tout na commissariat tant ba robeta kombo batie misapi ba mona ke oh mendeko ozaka na ba plainte na mboka oyo yepe adresse wana exact domiciliation na été c'est-à-dire que yaza ofanda na ndako eza na kombo na été boîte aux lettres na kombo na été ba kit na kombo na été au mona biloko to bando alaksa ba na vidéo ezaka na kombo na été. Il y a pas de jalousie parce que a obalande bombe à retardement voilà donc ennemi n'est numéro 00 et un moto yazo bala parce que quand tu as déjà eu ya ko finga mutu ya ko dénigrer mutu aux yeux de tout le monde aux yeux de tes abonnés na bato balanda kayo na bato balanda côté au dénigra mobali moko au finga e mosutu au finga e mutachoko au finga e mobala pamba mais lelo mobali wana kokoma mobali na yo et entre guillemets papa moi na yo il faut se poser la question aye na but nini. Et ONG Vida est lancé Bongo opération Tsunga orphelin na $1 na $1 na yo tu peux sauver une vie même après la mort même après le retour à Christ yaya misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe. Avec $1 tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission Le Code de bonne conduite, Le Code de bonne conduite. Cette émission qui a l'habitude de vous amener des bonnes choses. Cette émission Oyo Ezwaka ba réflexion ya ba imboka et memi yango trop loin une façon ya koluka moyen ya ko sangana une façon ya koluka moyen ya ko mema lisusu ba réflexion ya bandeko na biso ensemble. Je l'habitude ya ko ebisa bino bandeko ba maman ba papa ba landi nyonso ya émission o Le Code de bonne conduite a wa biso to ya kapona musala na biso na ndenge esengeli. Mais aujourd'hui j'aimerais assez que toi tu as esprit de vie.
esprit de vie ezali moko ya ba transport na biso en commun à na République démocratique du Congo. Loko ezali makambu oyo etali ba congolais na ba congolaises. Donc esprit de vie na esprit de vie wana na kolingana tondisa la communauté congolaise vivant libanda diaspora ya mboka na biso ba o ba vivaka libanda na balit na bango na makambu nyonso oyo bango basalaka wana suka nango ba résultat nini bango bazalaka nango besoin na kozala na plateau comme d'habitude avec Sarato là vous savez na yende to salaka ba analyse na biso mais en duplex na nzela ya singa to kozwela bino oyo to baenyon ya mboka bolingaka mingi mama Congo obino boyebike c'est une combattante, c'est une femme oyo azoko lutter aujourd'hui pour de bonnes causes bien que il y a beaucoup de choses peut tout autour na ye ezali pe ya malamu te mais ensemble a to koluka moeto solola na ye akopesa biso ba makanisi na ba mabongisi na niveau ya makambu ndenge bazoko memela yango nazali ngai moko te na plateau nazali na Sarato la na kanisi kalate tozwa mama na biso na linga kobenga ye mama Nadia parce que na pesa kaye respect et belé parce que c'est une mère pour moi na koluka pe na kanisa ba mères abonnés bino bayebo finga kate bino bayebo sala ka musala na ndenge esengeli bino bayebo tambola kana droiture ba mères abonnés ba mères fans o bazalaka ya Sarato la président bébé maman Nathalie Nana Moussibou je vous aime beaucoup Celia Kinkela Angelos Karouane Solia Bambemba maman Po FAP Kato je vous salue maman Bisike Zoami Bino maman Bijon Ketani la femme de papa Jean-Pascal Leka merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga maman Deborah Lubanda Kilo Bamera Calgary c'est-à-dire Awa Mama Congo déjà Azana Bisso maman Yvette Mbangu et maman Yvette Fifi Wechi la star depuis quelque part Sarato là déjà Zana plateau on appelle ça juste Sarah Mbote tadi bato yo vandisi na nous faut na kati émission sujet to lobela bato wana photo ye babango lobi on annonce to en duplex na mama Congo oui. Mais sujet o to lobela na bato yo vandisi o pesi bato na fandisi na kanisi na introduction nanga je veux bien commencer dans lobby na fandisi la diaspora congolaise la communauté congolaise o ba fanda galibanda na koti bango nyonso na kati ya esprit de vie wana siko na kati ya esprit de vie wana onga na koti seli bango ezali na makambu oyo ezoko salema epa ya ba diaspora na musala na biso o to salaka par rapport ya ba lit na bango siko na lit na bango wana o bango bazana yango la personne qui viendra pour défendre nous expliquer nous parler nous nyonso ezali mama Congo o biso to zana lobela sujet ni tani to lobela le sujet oyo ezoko sala pasi par rapport ya ba insulte par rapport ya ba personnalité et ba dignité ba to ezali respecté sur la place publique beaucoup plus bande konabiso ya ba chinois. Ok, kasi mais il faut préciser sujet to lobela parce que mama Congo soro yambi déjà soro lo bovandi si diaspora bato belé ba se pencher na makambo etali bongo politique to makambo etali mboka to pe makamba ba combattant il faut expliquer bato ba olanda biso na annonce na o bien que eza sujet ya karashika nga tanga communauté mtu tanga kombo na e makambo ezoleka na ye parce que base eza ba chinois te biso yi ba chinois te ba personne belé ba anonyme donc base eza karashika faut tanga ye parce que yende base muta former l'équipe wana nyonso ba femme essentielle yango nde si je tolo bela parce que mama Congo azolité sur makambo wana makamba bangunda makamba mambebele ye mutazana moi éclaircissement wana il y a quoi expliquer communauté donc il y a un de autres zorobela. Merci beaucoup. Non même pas na pesi ka batu nyonso tumbote ba meilleur fan du monde nyonso na pie ba ngombote mama passe na pesi ombote parce que to sola i moins trop na pesi op na mbote. OK, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bon delivaza si ma caméra sikoto luka moyeto zwa mama Congo depuis tout à l'heure azala déjà nangai na téléphone na kanisi même lorsque nous sala annonce nanga mama Congo azali na téléphone to luka moyeto sola naye to zwa ba éclaircissement ya makambo yo nyonso obino bo benga ki botuna ki ba question j'ai même suivi hier il y a une maman qui plairait ba mama Congo bozo linga bo sala biso nini parce que biso toi na besoin au moins communauté oh donc ils ont nos place nango et l'on na bêtise mama Congo mbote. Bonjour papa Nanga. Bonne santé. Bonjour la santé qui te pas la grâce de Dieu. Bonjour na ba bonne nyonso tu ya Sarato la TV. Bonjour na ba bonne nyonso ya Top Media et
puis dans tous les abonnés, partout là où vous êtes, au beau message dans Kolanda Bisso, Bambo Tessike PC Melami Bino, parce qu'on ne va pas commencer à citer le nom de chaque abonné, et il y a Bisso temps. Bambo Tebino ceci Kabozali. Ok. Mama Congo, nakanisi déjà, Imboka déjà, Bazui déjà, il y a Bango, Bambo te, salutation, bato yo, balanda kabiso na bato yo, balinga kabiso. Bato oyo, balanda kabiso na bato balinga kabiso, oyo pesimbote Mama Congo. Aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de personnes, beaucoup de relations, beaucoup de parents, bazo kolela par rapport à makambu o biso bae tozo ko sala musala oyo ya réseaux sociaux tozo ko tambusa yango mabete. Tozo ko tambusa yango mabe, j'allais dire. Par rapport na yango en tant qu'une mère d'abord. Et là qu'on nini yo ko koloba face, il y a tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez sur la place publique. J'ai pas bien suivi au fait. J'ai pas bien suivi. Si vous pouvez juste répéter un peu, répéter la formulation de la question. Voilà. J'étais un peu distraite. Yeah, na reformulé d'une autre façon. C'est-à-dire, votre impression par rapport il y a bazar, bavure, nion, ces na réseaux sociaux, oyo, beaucoup plus, ezali encouragé par vous, le diaspora Yambo Canabiso. Bon, je vais juste demander à la diaspora et la communauté congolaise, parce que quand je parle de la diaspora, ça veut dire à l'extérieur de Congo, Brazza, ainsi partout. Donc quand je dis population congolaise, ça veut dire que j'entends. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? À un moment, on a aussi un Congolais, arrêtons un peu l'hypocrisie. Donc, totika un peu l'hypocrisie. Papa, on a le temps, on a totika l'hypocrisie dans le sens nini. Bato ba message qu'on a biso. La plupart bazo baté. Voilà. La plupart bazo baté. La plupart batou bazana moi ba sagesse autobota manango. Ning ba leka pe na bande de l'école. Mais belé pe baza ba diplômé. Donc on a dit car les réseaux sociaux bazoba ils ont auto benga ba chinois. Voilà. On a dit car bango. Mais en dehors de ça, il y en a beaucoup qui sont pas ba chinois. Pour ba chinois basé belé. Parce que so baza ke belé, maman la bango a pesa ko ami pesa combo maman YouTube. Tout le monde a une vie et belé. Tout le monde a été en salle à ba live naie. Bate belé coûte au auto proclama maman YouTube té baleke na visibilité. Donc ce qui veut dire que ba chinois basé belé. Biso tout ebi mutu na mutu abima na réseaux sociaux ndenge nini. Même ceux qui va mélanger à biso, à un moment on va dire non. Arrêtez de nous mélanger. C'est vrai que moment moko ba clash ezala toujours, mais surtout bito banda ko visionner ba chaîne nyoso batou. Tokuta banaliste na ba chaîne ebele tokuta makambo kitoko na ba chaîne ebele na ba chaîne o etanga mindeti ya bande ko misusu wana bokuta ke babanda bango ko finga ba musicien babanda bango ko finga batu babanda bango ko finga c'est-à-dire il y a rien de bon na ba chaîne na bango. Pourquoi nous comparer dans de telles personnes? Non, ce qu'on peut batu wana ba comme na niveau wana, moi je vais pas utiliser la diplomatie. Non, c'est la diplomatie na ko bengelo que loko na kombo na ngona tuna kombo na ye lelo yo en plein ro Karina Zwa na benge ni Mbolina ni fille ya Kinshasa ni Bolosangi na ko benga ye penza poto kende na pour na respect ya émission pour bande ko ba comprendre bien na ko surnommer était na benge na kombo na ye, c'est ça. Kombo de Karine Mambolina. Karine Mambolina pour akoma lelo na niveau oaza parce que les gens qui sont tout autour bato ba propulser na mafinga ba propulser na ba clash na ba makambu ya mabe akoma jusqu'aujourd'hui tant de on a biso sarato la banda obenga ba femme mususu insensé ba biso to défenda Toya, to clasha Sarah. Mais le lot de comme qu'on sa mutu raison. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans la diaspora, il y a un certain groupe de personnages au baza penza ba kizengi ba bolosangi mitu et salakate. Et ce sont ces genres de personnes au baza ko entourer Karine pour évoluer dans Mafinga, à évoluer dans Buzoba.
et biso siko lelo to tema na buzo bango to bite que toza ba saint ou toza ba sainte non des fois ça nous arrive aussi de se clasher mais to se clashaka na babilo komoko ozomona soko bi olanda na sa moto okene na makala na makala moto omona que eza eloko moko bien précis ou ezala que to soanela mais peut-être ne ba propos na biso ezalaka comme à déborder mais noyau ezaka vraiment au monde que non ba soigner les sujets boy mais côté ya batu ya Karine au monde ya ka toujours de terre à terre ce qui le l'autre tozo nga batu il faut ko détruire quand wana groupe wana ba censé o ba sangana oh ce que boké na ba chaîne na bango bokuta eloko malonga te c'est-à-dire bango sa mafinga ba kolia te bango sa mafinga ba otala bango te bango sa mafinga ba ozana visibilité te ce que poto réussir na bato ba olela na biso combat zaka une personne te peut-être biso to bimisi bilongi le combat c'est tout un groupe muto akenda kokota service militaire akenda ye moko na volonté na ye mais tanga koma kuna kutaka tout un groupe pour akenda bitumba mutu ye moko te c'est bien beau bazolela c'est bien beau baluka Sarah bolobi nini mama kon bolobi nini par na bango ezani c'est bien beau pesa biso ba vue besoin ko partager besoin ko commenter besoin ko intervenir mais tant au sengaka bokoma na bisika boye bobenga botia moi cagnotte pour permettre mutu à se déplacer à ça likamboboye on voit personne. On voit personne. Tozo ko attaquer Karine, Tozo ko attaquer, elle a beaucoup de gens tout autour d'elle. Azana babato pe a PTT. Ce qu'on dit c'est la population, babi la voix du peuple. Et ça voix où est mataka. Et ça voix où ce que télémé c'est likambo. Bono balelo, bon moka balobake, oso bosse likambo et kendati na sukate. Est-ce qu'on nous donne des coups de main pour ça? Est-ce que va pesa biso coup de main? Est-ce que bomona baboke tu vas bunda bango moko? Bomona ba combattant ba bunda bango moko? Tu vois qu'on sera ba live, tu vois qu'on mobiliser batu, qu'on sensibiliser batu pour que to bime belé. Ce qui le loma camion stolobaka et que batu bazo ko comprendre ngo bazo mettre en place. Peut-être net il y a eu des changements côté na Congo. C'est parce que les gens ne suivent pas. Naso nazaka na Belgique papa na ngande to sa live boy so nazaka mboka moko na Mbolina nde makambo ese salama ndesi bomona biso to l'équipe tribunal toke samba ou ata commissariat pamba to betinga ne garde à vue to bandi ko samba na kati ya commissariat. Ce n'est pas facile d'attaquer une personne quand vous résidez pas dans le même pays. Ce n'est pas facile. OK. Même à pas mindele ngana na plainte ya Karine en France. Même eux-mêmes le français pour la dossier en France et que les namboka neti Belgique c'est coûteux, ils vont pas le faire mais les lorsque occasion salami que aille na territoire français on li kambumo ke kwele lié et ça dit pardon et ça dit que à se retrouver un tout na commissariat tant ba robeta kombo ba tie misapi ba mona ke oh mendeko ozaka na ba plainte na mboka oyo ozo comprendre neti biso na terre combat na pesa bino ka exemple ya muke tant au sala combat batembele bauta mboka to sanganaka bakambeleka na France bazo luka bokechu na ba commandant iso mais police français a la capacité au na Belgique akeko 5 kozwa bokechu commandant iso mais basa elangote parce qu'il y a beaucoup de permissions, il y a beaucoup de procédures à suivre, c'est très long et c'est très coûteux. Basalinine basala ka bokechu mukola ya na France to yaka marche moto zaka nango ya 3 jours. Bakanga bokechu wana parce que babi yo mutu tolukaka yo ye na territoire français batie pembeni basambisie bayokie bazui décision na bango bazongisie Belgique bapesi interdiction à territoire français pendant 5 ans ce qu'on ça la recours ça recours et ça pareil ngana na France ya na Belgique na na pétition na ba plainte naï mais pour ekende kuna même si on a bien longola avocat nanga awa to kende na Belgique to que ça ba démarche vous savez combien je vais payer l'avocate avocat ya pamba tango a se déplaçaka pour akende ka ko audience ya pamba ça coûte dans les 1500 1200 kaka au séance moko ya audience siko longwa na e awa kende na eti Belgique transport na kati logement na kati kolia na kati ako facturer au combien mais to senga bandeko ba na Belgique ba aide belé
tant to sala ba live bata Belgique ba benga kati o biso pa na biso ele kakaboy ba se limitaka na ba appel téléphonique. Mais ce qu'on peut si bango que bosse la biso démarche bosse la ba plainte belé comme ça dossier na ezotonda deti bwe nazo luka nzelo na musala nazo luka temps na minute to na ba problème ya ba grève awa na France ba français ba temi na ba grève pour bango pe bazo luka amélioration ya vie na bango augmentation ya ba salaire vous comprendre c'est-à-dire que pour na se déplacer na Belgique il faut na luka réservation hôtel il faut na zana bateau parce que ndé nazo kota na CC nazo ba contact mais nazotika yo s'il vous plaît 2 petites secondes nazotika yo ozo continuer quand tu as parlé makambo etali il y a la plainte mais nous avons appris aussi que madame Magali Lomama avait aussi porté plainte contre notre consoeur Karine Mokonzi c'est là et ça les m'a quitté et ça là qui ka ba rumeur. Parce que mais nous avons appris que à Fundaki, Ezalaki ka rumeur. Papa Nanga, au moins tant toi comme dans les réseaux sociaux, moi je vais pas parler pour d'autres personnes. Okay. Je suis mieux placé pour parler de moi. Pour parler de moi. Il y a le coup là, mais je vais quand même porter moi explication d'âme. Réseaux sociaux, tous en a sorti sur la batte. Parce que des fois, ils en a battu to fingana parce que incompréhension. Mon inga sali live, aime tout se comprendre de mon côté ou comprendre le sens en français ou sens à ta lingala de muta formuler phrase compréhension. Finginga ou ba boa kelinga pic ou ba boa kelinga jeton mutaye attaquer. Ba compréhension les a kebele ya roto comment ko éviter vraiment pour parler à la place de gens. Moi quand on a commencé le combat avec la personne de Karine pour me protéger parce que la protection na kenda na sala plainte après j'ai contacté de konabiso à Belgique na bi ozamboka moko na ye nga na contactant de onabiso parce que nazala na besoin ya sitting parce que marche ezelo comme sous sitting ezelo mususu marche ezali bozo se déplacer de point A jusqu'à un point B bozo tambola eti borolongwa boza na limité boza la marche moko tina Gombe ou tina aéroport ou des marche sitting eza par exemple tout bongi bo revendiquer droit moko ou cause moko boy botemi liboso ya neti ya parlement bozo sa makeli boso parlement donc ngala banda osenga comme de kwana Karine azaki na problème na ba voisin na voisin na ya rez-de-chaussée parce que banda kuneza ki na boucan elle recevait des gens elle était pas propre ce qu'a abimi c'est asali loko liboso ya porte neza ki salité bon ba voisin na bazaki na ba plainte contre ye nazaki na besoin mutu moko a Belgique asengela biso autorisation ça la sitting liboso ya immeuble nae to sa makelele liboso ya immeuble nae to mbila koya yepe adresse wana eza domiciliation na été c'est-à-dire que yaza ofanda na ndako eza na kombo na été boîte aux lettres na kombo na été ba kiti na kombo na été au mona biloko to bando alaksa ba ba vidéo ezaka na kombo na été donc so to sa makelele mbila ko bimisa e poto loba na mbila cause ce qu'il faut que mutu moko asala biso ba démarche wana de bobo na biso en tant que ba combattant tant on se déplace na ba pays mususu eza biso na France te que to kenda ko senga autorisation na Belgique eza bande ko lokola ba bokechu ba commanda iso bango basala ka ba démarche kuna ba bimisi mikanda ba bimisi banini biso to kekaka ko sala makambo donc les rappels na France awa tozana bato kombe ezana mutu na mutu neti ngana biko kota ba bureau na biko sa ba démarche na biko sa ba demande mais France ezambo Belgique ambo kanangati donc on avait besoin de la personne et quand je contactais notre sœur il s'avérait qu'elle n'avait même pas encore porté plainte. Je dis ben non, pour demander ça il faut au moins oser la plainte donc je l'ai motivé. Ce qui est clair et vérité. Ok. Motivé de ko akende tina ville on de kwazalaki. Si ko tant nga la motivé yo que de porter plainte. Et nous pas déjà que nga na plainte parce que nga la ko motivé tout que porter plainte te songa mona na plainte té. Côté na comprendre baka mama ko ngazaki non na plainte ta porter non naza na dossier tout complet nga ndebo mona nga naza na dossier tout complet mais si on a na chez dossier wana na ba cause musu eza na kati ba koye bango parce qu'il y a beaucoup de surprises dans mon dossier parce que nga na pe na long na ba vidéo na batu na ndenga côté là moi j'ai tout j'ai tout naza même
na rejet na ye na Belgique nde ba rejeter et moni lettre ko rejeter comment tanga ça il recours wana avant ça recours wana za na rejet donc j'ai contacté notre sœur Tobandi Kozela tout le monde est l'autre côté donc j'ai compris que il y a certains combats ça se passe que dans les réseaux sociaux la motivation la motivation naïe okoki ko pousser mon peut-être ce qui est moko volonté ou peut-être façon de faire la personne peut-être ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout. Je ne peux pas parler pour la personne parce qu'il faut aussi savoir rentrer dans les bureaux, il faut aussi savoir faire les démarches, peut-être ce n'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, je ne dis pas que ne croyez bité, ce n'est pas peut-être donné à tout le monde. Ou mutusu salingi na italingi bon, to finga na biso kana ba internet et sukawana. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui se limite sur internet. J'ai fait les choses. Na sala ngo théâtre de chez nous teke oyo olobi parce que pour ngande kwana azo nuire société. Azo nuire na ndenga mukete parce que aza na réseau oyo mundela ayebi sorcellerie. Mageza na mongo eza na français. Malgré ça existait aussi à l'époque, il y a ba roi dans l'ancien temps, il y avait aussi ba sorcellerie tout ça et tout awana ba poto ba boma ba sorcière wana mais mundele atemelaka oyo ba bengi secte ezelo konini secte mususu pe na Congo ezali ba groupe de prière rebele bomonda na Congo neza ba groupe de prière teza ba secte c'est-à-dire les pasteurs bazo se transformer comme neti baza ba nzambe bazo bandoki ko priver batu ko kanga batu na ba église ba ko kanga bandimi ba pesa bango ba dîme ba offrande bango ba bonga na mabota na bango mais bandimi ba bonga eza lokola mbolina akanga batu moko asala bango secte et moi j'ai un dossier sur ça ba maman mibimba na ba tata mibimba j'ai tout un dossier même concernant les filles de Maroc. J'ai monté déjà un dossier que je veux ramener. Moi j'ai même des visages et vidéos de mamans qui sont venues me chercher au nom de cette fille. Ceux qui bande comme ça va porter plainte et que mon ingaso na Belgique na porter plainte après na ke lukambolina bitumba parce que nanda kuana ingaso la violation à domicile té parce que ça peut na kombo na été ton ngana luke bitumba mbila ngo koya angozo biso somi balé toke na commissariat na bimisi ba makam na ye pa bimisi ba makam na nga to sambi so to bima to bimi oya ko chika la tikari c'est parce que je suis pas en Belgique c'est qu'on ndenge na olukana ke Belgique we to non ça la plainte na nga pe na solda ba Belge et puis ça nga pe poids voilà voilà naza besoin na meka ko tuna yo quelques questions awa comme ça tout le moyen connaissait un peu d'évoluer le col abatu ya Boania le col abatu ya Mayele na inalandi explication au donc au pesibiso na kanti pe batu ebele ba comprendre ba yokio mama Congo et puis ton souci aussi c'est le souci ya biso nyonso voilà pe émission auto bengo le code de bonne conduite c'est pour ramener certaines choses ezalaki nanzela te to chango nanzela ezali souci pour que la communauté au moins et retrouver les sous autonomie nango vraie valeur nango parce que aujourd'hui et comment nango moi si akobanga na ye mobali akokende na kozwa mususu osali boy na koma donc tout ça parce que ba kopia kamakambu o biso beto lekaka na ba etando eketo salaka na za na besoin na mekoye ba mama Congo aujourd'hui combat na yo pour na Karine Mokonzi pena ezali nini bon combat nga pour na ezaboye OK nga okende na Belgique nazwi kolela ya communauté oyo nyonso to batiaki signature na kati ya pétition nazwi na plainte na nga nazwi na ba vidéo oyo ya ba mama oyo bayaka na kombo na ye koluka nga bazalaka mo ebele ba mama minene penza minene oyo baza pe bakoko nazwi pe na bato oyo naza pe na ba image nyonso to oyo ya bato bafingaka bato na réseaux sociaux na kombo na ye na memi na Belgique na ke kotalisa peuple belge ke botala moto boza na kati na communauté boza na ye na sol Nabino, regardez le travail qu'elle fait. Cette fille ne travaille pas. Cette fille récolte l'argent dans les réseaux sociaux. On peut te faire de cadeaux, mais les cadeaux, comment tous les mois, et comme une obligation, comme une salaire. Mais par rapport à quel travail? Est-ce que c'est déclaré? Si c'est déclaré, tant mieux. Mais si ce n'est pas déclaré, vous devez savoir. Parce que elle fait quoi
pour voir ça. Cette fille dit quoi que elle s'est déjà mariée. La mise na biso na communauté to mona na mobile intel ba vidéo yango. Mais apparemment tozo yoka alingo so la libala mususu au noir. C'est-à-dire mariage blanc. Voilà, na mutu boye. Moi la oyoyo aloba na binoke aza combattante. Biso to mona jamais na ba vidéo ya combat, to mona na ba vidéo botala akende ko participer na discours ya Mukonji, a claqué amela champagne la première dame, ami autoproclamant porte-parole il y a première dame, c'est-à-dire que elle parlé au nom de première dame. J'ai des photos au bazo claqué d'affaires, c'est des choses que j'ai depuis longtemps. Dans mon akindo na biso moura kuta bando senga ba photo ngo ba vidéo ngo, moi j'en ai, c'est parce que j'ai pas je suis pas dans un bon endroit pour na de l'ango, mais na de l'ango parce que moi j'ai déjà tout un dossier donc ngano kendo talisa ou ba repérer avertissement na batu ne oba message ko fingele batu na batu oba komo ba message ko sa batu ba menace na ko rejoindre plainte ya maman na biso Olga na ndenge ba bimisele mobala lokuta na ndenge ba message ba ngai ko nuire na foyer na ye business na ye ba malili complice baza kuna batu baze belé oyo si na réunissa nyonso tout na kotalisa bango pe bota la pétition na salaki. Regardez le nombre de signatures, regardez le nombre de personnes qui se sont plaints d'un comportement ya Ndeko Boye abanda ngo banda Kinshasa et elle est arrivée jusqu'ici nazana bloc wana nyonso. Donc on a okende tant bon ba benga ngo marche baza bakizengi eza marche té voilà on a okende ko renforcer plainte nanga voilà on a que ça marche té parce que j'habite pas en Belgique dans un attend que ça ba démarche wana té ya que ça la demande wana té au la marche dans un résident kunate dans un attend mukie dans séjour nanga na Belgique parce que je suis quelqu'un qui travaille, j'ai aussi de comptes à rendre à mon travail, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs aussi dans mon travail. Donc nous moi 2-3 jours na sali ba plainte nanga na kotisi ba biloko nanga na tiki identité nanga s'il s'agit un jour ba provoquer nga po bayoka biso oui ce qui s'agit to un jour na balabala to bunda po mbila zwa biso mais nga no kende ko dénoncer tout parce que na ndenga consulat dans un peu na makambo on a sali na consulat Maroc na rememango pekuna parce que bato wana balobela kaye batakaka batu pona ye bakosela batu makambo pona ye preuve anenga bango tozana problème te toyebana te na sunga bango pe na kopina bako passer na ba live na bango ebele bazo finga ngaka pona ndeko wana tout na mema pe na plainte nanga on a sali na consulat pona ba fille wana Maroc parce que nyonso tout eza réseau, c'est tout un réseau. Donc nga na dossier bien structuré na ndenge ya réseau wana parce que na mama Sylvie mo départ za na kati bande ko ebele baza na kati donc dossier za mulai que on a ramené kuna après on verra ce que ça va donner nganaza engo bateke po yom toke ko funda que yom to ba peso yoka kamba ya moko raison non ngala kila ba preuve nanga na ke porter plainte nanga na o ngana sali voilà bango peso ba contre-attaquer ba epe na ba preuve na bango ba ko ça contre-attaque na ndé na bango et puis on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup na ba intervention na yo tu as parlé aussi na makambo etali libala et autres mais ozomona te que e komi lokola moi jalousie ndenge bazo ko traiter bino parce que aujourd'hui ezalaki makambo ezalaki impossible bato balobaki jamais ndeko na biso akozalaka kimia akozwaka libala aujourd'hui elle se marie azokende officiellement et pas ya mobali na ye et jalousie ekomi ko mata bino bozo sala na ndenge nyonso pona koluka ko bebisa esengo ya o azali ndeko na bino. Okoki ko répondre ni merci vraiment papa na réflexion wana. Merci vraiment pour la question et au moins une question pendant la sentir pendant que Moussa les a pendant katina yo voilà parce biso tout on a réseaux sociaux mais j'ai sorti vraiment la différence par les questions alors bande comme sous batinda attaque maman papa a déjà pour commencer il y a pas de jalousie parce que a obalande bombe à retardement voilà donc ennemi d'un numéro 00 et un homme moto yazo bala parce que quand tu as déjà eu ya ko finga mutu ya ko dénigrer mutu aux yeux de tout le monde aux yeux de tes abonnés na bato balanda kayo na bato balanda côté
au dénigrant mobali moko, au finga mosutu, au finga mutachoko, au finga mobali pamba, mais le long mobali wana koko ma mobali na yo et entre guillemets papa moi na yo. Il faut se poser ma question. Aye na but nini? But na eza nini? Oyebi mutu tanga sala ka ndeka sala mukolo moko te ako banda na tongo ti na pokwa silisi. Donc quand quelqu'un prépare sa vengeance, il prend du temps. La personne prend du temps. Donc, Evida, Beto Bengami, na kombo ya Abengami, na kombo ya Evi, azande bombe ya retardement, na vie en bolina, soka yebite. Donc, nana seka, bango tomba yaka, papa Evi Kikuli, mobala libala, na seka, bango parce que, bango bazar bato ba rappela bato makambu, mais ba rappeler na nous mami na bango ke, mais beau frère na biso o, papi na biso o, papa Evi, mais au finga yeti. Est-ce que Bosenga pardon et le kandenge nini? Parce que ça bombe ya retardement au efande de wana. Ça c'est de 1. De 2, mutumo ko cause jalousie na libala na été parce que mutumo ko aza femme seule avec wifi azate. Mutumo ko linga mutu ko la mobile moko asala batu chantage te. OK, elo ni bo benga mobile. Mobile akangi mwasi na ene kobo. A travailler sous mwasi wana po basala likangu ya mwasi na ye chantage. Donc déjà de 1 ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme au battoir. Vous assumez vos propos, je pense. Vous assumez vos propos, Maman Congo. Vous assumez vos propos. Oui, j'assume. Ok. Oh, mais comment on a besoin surtout Evida, Evida Badi. Evida Badi, na kombo ya Evi. Pour bilo mo bo pesa Evida, na zo Evida na euti pa Sara. Euti pa ya concert na oboza na ye. Ye mo pesa biso kombo Evida. Comme na dit que na lia Evida Badi na Congo. Moi makwala wana. Poisson na makwala na liango na bandal. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Biso tout au mona ndenge atrika papi mboma. Ne to mona ndenga sala chantage. To mona ndeko mwasi penda ya kofinga ye a démarrer ye a dédicrer. Lelo ba komi sika moko. Donc ça bombe à retardement. Il y a quelque chose derrière Evida. On a préparé to mona ngo kaka un jour. Si Dieu nous prête encore longue vie. To longwe na côté wana. De 3. Au moment quand tu t'appelles star. Tango ya ozomi benga star tango bike nga mama na bino nga kolo YouTube owi ko ya na vie à mensonge na réseaux sociaux te. OK. Soko ko bala sa libala solo okoki kwa ko la sabatu evidate alors que pembeni oza koluka mukanda na ndenge ya libala ya lokuta. Ça veut dire quoi? Soki oza mwasi oza na nyoso ndenge ya benga batu bazozo makolo kilo bazwate ye mutazwate po vie na eza vie à mensonge nga lelo ata babimisi makamna nga nyoso na réseaux sociaux natika ko bateke na mutambongo natika ko bateke na koka parce que tola mukamutu na mutazo luka moyen de vivre tozo mon évolution na cause ateke na uta na famille riche na cause na ngateke mama na nga za sainte o ba parents na nga boy nga na loba vérité na nga na loba kana pesa ba exemple ya vie na nga ba o nga na sala parce que tant les canaux réseaux sociaux il y a aussi des gens qui nous connaissent dans nos vraies vies. Na ba vie na biso siko yo za star oyo ko bwa kangu na ndenge nini yo za star banda ko fanda za na kombo no tendenge nini yo mtoza na nyoso comment ça fait que libalo ozo sala osa ngona evidate ozo sala ngona ba Ibrahim toki ba kombo mususu comment ça fait que yo za star na mwana oboti ozo bombela na ba libone na omoko mwana na bato ba o défendre ba mona ba tika mona bana wana te na ba fille à Maroc ba kaka na ba photo différent elongi na ngo ndeko la biso mwana mobimba lokola télécommande na tongo likolo pointure mususu na après-midi pointure mususu ba photo bimaka ba forme nyonso même bango moko basela ke ba émission na ba ela biso vidéo ya solo ya mwana wana te siko comment ça se fait que vie na yo o le bakoza na nyonso mais il y a des mensonges to ke lokufunda nde lokuta wana nga personnellement na ufunda lokuta wana. Oui, yo moi si mobimba comment so bana na mibali ça n'a rien à voir avec la jalousie. Elle marche dans les mensonges. Tozo kende ko démontrer mensonge wana. Point barre. Mais en parlant de ça, une question monte encore une fois. Parce que nous savons tous que le pardon est une puissance qui libère. Lobby de Kwako Salamabe, Alukin de Konae, a sengi pardon. Je pense que pardon est effacé et que libéré Makambo Nyon Soyabakanda, papa a Kokaki Kozalanango et pas Yandeko Mwasi. Et puis, je pense pas que ce qu'il fallait que senga pardon, fallait à sengango en public, à cause sengango en amoureux, en privé, et puis les choses continuent comme ça, non, maman?
Maman. Quand je dis nous, on doit arrêter l'hypocrisie. On doit arrêter l'hypocrisie. Parce que ceux qui pardonnent, oh nzambe mokate ya biso nzambe limbisanga na passage na loba côté ni nga rigueur te pour yo kaka. Ça veut dire que nzambe fa limbitana no Satan. Nzamba te ya biso bolingo mais yena Satan bazolingana te. Nzamba te ya biso pardon et le nombre de fois on doit pardonner mais yé jusqu'à présent na Satan ba se pardonner te. C'est-à-dire que ba pardonna ka muto à reconnaître ma be na e o akobandia lisusu te. Mais comme Nzamba a dit que Satan na reconnaître ma be na été yango Nzamba zolimbisa Satan te. Comme Nzamba a dit que Satan aza muto ba pesa bolingo te pour ayebi sans sa bolingo te yango Nzamba azo kolinga Satan te. Donc on va être tous à non nous bateau, arrêtons l'hypocrisie. On a toujours dans les réseaux sociaux. Moi j'ai eu à faire des clashs avec Sarah. La préférée à Sarah que bande Komboussous parce que Sarah n'est pas hypocrite. Au moment où bagarre na Sarah, ils ont concerné ngana Sarah. Malgré nazana Sarah tout ça bagarre, mais na reconnaîtra que ce qui est à l'intérieur de la personne de Sarah. Sans la flatter, na expliquer à tout qui est Sarah. Même ceux qui le lot se dit bisani. Mais tobo sanité. Pardonner ne veut pas dire que, ce ne veut pas dire oublier. Sarah dit qui est Mama Congo. Donc comment je peux marcher pour ne pas que nous ayons un clash dans Mama Congo? Parce que moins de rêves nous avons un clash. N'a dit comment marcher avec Sarah pour éviter que nous ayons un clash lobby. Pour moins de rêves nous avons un clash, baden joko babimi di susu. Vous comprendre? Ça c'est la maturité. To limbi sani mais tobo sanité. OK. Tobo sanité. Yango na kobosa na te yango epesaka mutu mayele po oyo bandenga kotambola pour ne plus blesser la personne qui est en face de toi. OK. Pour ça sert à rien quoi kosenga ba pardon buzoba lobi bofingani lisusu lobi bosengani pardon lobi bofingani na kambolina pardon est à langue et populaire. Pourquoi? Parce que ma bé ambolina bandi à partir de maman na ye. Maman na ye ba uta na mbuji na Lubumbashi. Ma bé banda déjà kuna. C'est-à-dire serpent aboti serpent. Il y a un processus mêlé ya kosala parce que moi la moisson a détruire et a détruire dans ma bête. Mais le pardon maman s'il vous plaît, mais son pardon ne sera pas lié na makambu maman sala maman azali mopanzi ya makambu oyo. Mais baza lié. Non. Elle reproduit exactement ce que sa mère fait, ce que sa mère a fait. Ouais. Copie collée. Soko landaka papa nanga limbisanga. Soko landaka balevi ya mama na ya lokuta sala wana alobake. Nyoso tout au moins na aloba ngo même émission bibi. Ye aloba ngo amashaba moten. Mama ye mo aloba bongo. Aloba ngo na émission bibi alobi makambo nyonso bosomo na mwana nga sala ka ezanga. Aloba ngo acha mai na mnote. Oui. Bango bakima délivrance, bakima procédure ya délivrance, processus ya délivrance. C'est-à-dire que ma beza tala bango so bazio na mabe, bango ba tuté kokoko limbisa lelo obosani pour kozonga. Elle a le fruit en mal en elle parce que aza mutuma to pesi bolingo. Tala bato bazo tika pembe na ye ou baza lié na kisi. Omoni muto za na kisi te. Au PC bolingo sincère, au bébé sa bolingo wana. Parce que bota la occasion nyo surtout moi si wana zoa, ba pembe na ba héritier, ba pembe na ba ya ba mamimi soki Myriam wete, ba pembe na ba ya ba Olga Kabelo, ba pembe na ba Lily complice, ba pembe na ba ya ba première dame. Tala na ba place toi outil. Première dame akenda wapi? Pourquoi est-ce que elle est toujours telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que c'est mon désert. Yamabe. Bolamu ekokoki kofanda sika mabe ezate. Ata bolie bolamu ebele, il faut passer na délivrance. Sans délivrance akosimbelo kwa malonga na mukilité. Soki ye pa boti mwana, ezaka ka processus ezo continuer. Maman na yaza mabe aboti ye mabe, ye pa kobota ka eloko kwa mabe. Donc il faut que ne kokata yango penza. Voilà. Donc biso combat biso ya lokola ténèbres na lumière réseau soana Satan na nzambe yé na sala ke ba blague te yé na sala ke pèse te yé penza eza on nzamba la kisanga eza na ba taki tozwaka. Moi je rigole quand les gens disent que boza mama kim poza penza kindoki esclave moko azaka na bino kuna Nicolas akomi na Dubai mama ki poza ndoki eloko nini mais bongo bato bana papa kokendo bimela mwasi kokendo bimisela mwasi libala mobali moko inexistant boye ko bimise na miso bato botala likangu ya Olga botala Olga bota bana za tata wana te
ngana bango bana ba bandoki. Bah répondre dans les commentaires. Voilà. Donc moi, il n'y a plus rien qui me touche. Il n'y a rien qui me touche. Il n'y a rien qui me blesse. Moi, je sais que je ne suis pas comme eux. Ceux qui vont continuer à émission, beaucoup de mission culturelle, bien constructif. Mais si on ne pas battu sous 000. Voilà. Merci. Il y a Mama Finga. Mama Finga basé de l'autre côté. Dans les réseaux sociaux, c'est différent. Donc, moi j'ai parlé pour moi, je n'ai pas parlé pour d'autres personnes. Voilà. Donc, ça dit, mais est-ce que Batono va faire une invitation? Non. Au cause de ça, la combat, mon papa, n'a pas si quelques exemples simples. N'attend on a bima qui pour na mida. Nga nazaki pour na mida te. Moi, c'était la personne. Nazaki na problème na ex-connaissance nanga. Mais mouton nyo sa mone ki ke combat on est ebande ko correspondre na ye aye. Ton na ye pour na maman Sylvie. Nga na ye pour na nga. Pour afinga kinga. Mais mouton nyo surtout azaki est lésé par maman Sylvie a dit oui maman Congo a raison ngape maman a fingango fele ngape maman a finganga gratuit donc ozomona ke baye pona maman Congo te bayi kepe pona ba cause na bango maman n'a pas finga bango ça dit que ata maman Congo azobani na Sylvie mode et ko déranger mutu te parce que mutu moko ya pona maman Congo te mutu na mutu ya pona na likambu na ye o ezake o maman Sylvie yozo le blanc maman Congo mais yo po finganga yo mais na batu misusu azo sala likambuka po ba plaire quelque part po ba se plana ye po ba bonner ya mutu boye ba ya pa na ye yonga na baka bolanda Sarah te tant ba bazo kanisa ke Sarah à côté la Mbolina Sarah à côté la Mbolina te c'est vous qui ne connaissez pas autant les réseaux sociaux mais beaucoup pour les réseaux sociaux Sarah tika jamais côté la Mbolina au contraire écoute Mbolina m'tondé quoi ko flatter Sarah parce que yé peut comme azaka zoba avant quand ça que Sarah ko côté là Sarah a suivi son intérêt dedans et elle a fait ce qu'il fallait faire elle a obtenu ce qu'il fallait obtenir après elle a junjela naï mais de comme moi son ndazaki na jalousie parce que na moment où na Sarah m'tazaki top il y a ba docteur la maté donc tant que combo na muno kwa Sarah c'est normal quand tu es au top pour ne pas okita so moni sujet moko bimi na réseaux sociaux auto monaki Mbolina nando na biso Yvette mutu na mutu falu azoi par na e la benda par ya Yvette pour na linga Mbolina eza ba part Sarah pa tela na ina kende kota Yvette mais na moni Yvette a moi malili tikana ke kota Mbolina ma kende te parce que elle apprécie Mbolina c'est ça eza analyse c'est il y a comme un sensible à mon question tangi kombo na yo komisi okomi mutu na ye ndo poster papa Diego ayemba moko kosala ba nini donc yende mutazaka lokoso parce que na moment naza na magasin na makambuté jusqu'aujourd'hui pas na makambuté donc bato ba pasteur wa lokuta obo bakaboti ko ba kombo na ye bimbo kasake nini soki bati ko ba kombo na ye asili pour aibi kosala analyse te aibi ko positionner ambition te aibi le côté ça dit que sans bato batanga kombo na ye azane le côté et puis totanga kombo na fierté te toi quand ko dénigrer image na ye c'est encore pire. Merci maman. Ndengazana di bala moko malonga ko kosa mate à moins que yem ta somba mobile pas na image moko donc terrible tu jamais vu. Merci beaucoup. Le diable voilà. Merci na moi déjà bon délivre azo sala biso sin poto kabwana une dernière na 1 minute justement cette question sincèrement je vous ai suivi avec beaucoup d'attention en tant qu'une maman celle-là qui déplorait au moins le comportement ya bandeko na bango ya mabe na ye moko pe amitié na kati ke munga pe lobi na salaki mais na zongi na nzela j'ai besoin qu'on puisse effacer babilo kwana nyonso mais pourquoi ne pas seulement laisser votre sœur Karine Mokonzi qui est une Congolaise lokola yo et bobeti yango kara botiki ye kaka na makamuna ye bo changer page pour ne pas aussi erbozo koluka kozala intéressé na ba abus na ba comportement ya mabe bozo zala pe toucher lokola musapi moko so zoki le reste a misapi na fozo makila.
Na une minute to kabona. Comme spirituel, il y a za réincarnation à diable. Donc il combien za kola nzamba tie biso na nzela wana. Yeso bolandi pardon na eza kola endormir bino. Pour alobi a frapper tous. Voilà. Et alors qu'on a serpent lali obi que non a caressé serpent ou au tcha lokolo kanisi que oui, il y a pas de risque. Mais tant au tcha lokolo à bois qui venait. Donc il y a sa réincarnation à diable. Le combat est spirituel. Rien à voir avec ce que nous autres on fait sur les réseaux sociaux. Bisonne surtout toi na baking la biso batute. Elle a tout un réseau où ya batoyo en commissaire bango batababe en vuta bango. Ça c'est vraiment spirituel. Quand tu rentres dans ce domaine là, il faut vraiment être spirituel pour comprendre ça. Donc elle on peut pas laisser ça comme ça. Avant to tika lo banzambe mutabi na biso botika. Sans ça on peut pas laisser. Merci beaucoup. Merci. Il y a sous cabino bozo la résultat ni pour na combat na bino nyonso déjà bo telemi bozali moi ebele mais déjà parmi bino ba très déjà bazali au bino bozo solo la bo makamusus en privé aussi c'est autre chose qui se passe bozo ko s'attendre na résultat ni na une minute pe poto moi vraiment na tika to kabwana. Oui papa nga na makamnyo surtout faut ba très bazalaka na makamnyo surtout désistant bazalaka mutu soit ko ba no ke lelo donc guerre lobby de l'eau pas belé kenete donc guerre lobby de l'eau pas coupi donc voilà donc dans ma camion surtout dans tout le monde appelle dans les 12 apôtres il y avait Judas donc bisonde toza awa ngande tinga la salle combat groupe te mais déjà combat to bento mené ndem te sangisa biso ngaso to kati live boy na sara to benga na te na yo to benga na te to ko benga la kandeti boy émission na pesi point de vue mais ce que ça na dossier pour que tout année eza que na besoin élément boy sara tinyange élément boy donc on n'est pas en train de comploter na CC vu que to benga na te so potuni bande ko mususu o baza pe na combat en bona que non na mama kongo to solate mais tozota na talana donc oya ko yawana et que pour mutu moko asali a désister na ye ou a tiki na ye que cela va empêcher le combat ba apôtre mususu ba kufa mais mususu ba bima ba prophète mususu ba kufa mais mususu ba bima ça n'empêche pas que batanzambe bazala batasata ba bima du jour au jour Satan zo bimisa ba adepte na ye nzambe pas zo tinda batu na ye pour ba contrer donc c'est toujours comme ça moi il y a rien qui m'étonne et puis il y a rien qui me déstabilise. OK, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin. Merci vraiment Namama Congo. Merci pour notre temps au PC Bousso. Que les bons dieux. Merci à nos abonnés. On est ensemble. Merci Aya. Merci. Allez, Tokutani Balasima, Lobio Kolekalelo. Après cette émission, j'ai encore toi une émission parce que même sujet donc voilà. Rappel faut na répondre on peut na ndenge nanga parce que na muntu moni Mama Congo lobi clair que muntu na muntazo bunda combat. Na marque na ye. Voilà. Oui, c'est le niveau na ye et puis na kosala pe fort na zo coach Magali Lomama na mekoso la penaye parce que apparemment aussi son nom est cité na moi ba makambo ebele baza ba mama na biso si mana bango bato ba ke ebele nous devons toujours faire les choses na ndenga malamu lobi ko le kalelo. Merci.